ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya chaîne nabiso ABC One. Ya molongo mobimba tolobaka ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Mbote mbote o mabota mabino na molongo mobimba. Wana wa bino ndeko révérend Didier Lopinga sango mokonzi. Eko pesa bino mbote 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 na mwa oya jie to koti to bandaki lisolo na cri de cœur lelo eza deuxième lisolo bandeko merci na o nyonso bolobi na ba réponse na bino na nyonso tu nzambe a pambola bino naza déjà koyebisa bino ke ndeko Romain akokoma vendredi o na Kinshasa pona solution ya makambu wana elekaki na famille tokozanga te kopesa bino suite na yango masolo oyo tozobeta eza ba histoire moko vrai oyo bato bazopesa nzela to lobela bino pona ba solution vraiment merci lisusu na l'homme sage so na lobi yango te na kozala ingrat papa Ose na mwasi na ye mama Chantala yao bo bapesi ngai nzela pona ko leka liboso na bino lisolo na lelo eza lisolo moko ya pasi makasi lisolo ya pasi mais to garder anonymat ya kombo bandeko po balobi totanga kombo te nte so toko ocha ba kombo batu misusu ba kombo na ocha eza penza ya bango te mais na garçon moko na mwasi na ye to fiancé na ye ba banda mwa kala muke na inikini bango mibale ba kutanaki na inikine na médecine bazaki na faka médecine ba continuer basali ba stage na bango basisi balinganaki na classe ndenge ezala kaka biso nyonso na bomwana tolingana na ba chéri na ba classe alors bango na inikine memi bango ti basali stage basisi et yo sala ke mubali akendaki ko se spécialiser na Allemagne akei si vous permettez topesi mubali na kombo Fosca topesi mwasi kombo Aimé Fosca akendaki na ye na Allemagne a se spécialiser tango a se spécialiser asisi pona mikuwa azongi awa tango azongi awa famille bazali na possibilité na bango papa na bango pe professeur na campus tango basisi alobi il faut na bala alors alobi ke nakobala kaka Aimé parce que yende mwasi na ngai mubali auti alima na ye azosala ka na campus mwasi pe azosala mais mwasi azosala na campus te azosala na clinique Ngaliema et ça fait que bakei après doté mwasi na ye Fosca après doté Aimé et ça li que siko bazui facti baza ko préparer makamu na bango po babalana bakei kosala dot bafuti biloko nyonso et kosala ke il faut bazwa parrain bakei na église moko baluki parrain po basambelaka parrain wana alobi na bango boye ngai na parrainaka pamba te avant na parrainer il faut boyelanga ba examen ya makila na bino pona koyeba ba groupe sanguin na bino et pasteur oya pesa bango parrain na bi avant 2 semaines pour to bénir bino faut belanga examen ya masuba to ba soki mwasi azana zemi ou pas et ko sala ke bakei lokola mobali asalaka na campus
babimbo tosala ba examen wana na campus. Mubali ayeba déjà que azalaka na ye na AA. Mwasi eyeba na te. Baye kokende basali examen à mwasi. Je m'excuse, mbala ça na AS. Bake basali examen à mwasi e bimpe AS. Siko basi ba pesa ki biloko ba prédota ki déjà. Je vous dis ça aujourd'hui, nous sommes les premiers, les 6 on est bénédiction nuptiale et kosalama. Au moment où nazo betela yo lisolo o mwasi azana Lubumbashi akendeki epai ya ba parents na ye pona makambu nyonso. Tu basi basala doti makambu nyonso. Une semaine passée nde babenga ki foska ba pesi ye résultat. Tango afungoli résultat atali médecin ou asali bango examen yebisi abi, c'est pratiquement impossible. Et ça une incompatibilité yona mwasi na yobo balana parce que boko bota ba SS. Bato mayele minganga boyebi examen wana ndenge nini et salaka. Et à l'instant même bayebisi ye foska apika ki crise ya tension. Abengi parrain ye ba yona pasteur ba informer bango. Tango ba informer bango Aimé ayebite. Aimé akoya jeudi oyo. Samedi, il faut passer la mariage civil na commune ya Gombe. Samedi, bénédiction nuptiale na église. Et poser trouble na famille à Moubali. Papa loko la médecin lobi, je suis d'accord moi nanga babalana, mais voilà prévention eza abobwe. Maman lobi te. Sinon mutayo ka pasi mingi zanga po boko tabana ba SS. Pasteur a lobi boye. Nzamba sali malamu loko abimisi yango, je vais prier pour vous, nzamba ko changer bino ba groupe sanguin. Maintenant moi si ayebite. C'est tellement famille moi si ba koye ba groupe à moi na bango. Maintenant bayaki kozwanga na ndako bameminga tina kapela basombelinga jina zomela babetelinga lisolo oyo. Bien aimé, otali mwana mubali na mai ya misu azakolela alingi mwasi na ye fort, mais incompatibilité. Est-ce que babalana c'est pas grave, mais comment il doit informer sa fiancé? Ayebise par téléphone ou bien azelaye jedia. Aya ayebisaye. Maintenant les préparatifs sont en cours. Ça liba loi makambu nyonso. Est-ce que babalana to babalana te? Ça c'est un. De deux. Bandi makambu pasteur alobi ba sambela nzamba changer bango ba groupe sanguin ou bien te. De trois. Bandi mama kamwa mama alobi libale zalate ekosuka wapi. C'est un problème qui fait mal. Nga munazo loba na yo nazo koka ko s'exprimer te parce que esali pasi na mutema. To vanda na kapela na 21h nazo nganda ku 23h tozo ebate qu'est-ce qu'on peut faire? Mama Jolie qui yeti. Gérard Nzetima. Bande konangai. Mokili mobimba. Bolobi nini pona likambo. Mama Rita Mawete. Sylvie Bokila lo konde fa pekato. Bozolo ba nini na makambu oyo. Eve. Bande konangai. Sotondimi makambu pasteur à lobby, le miracle peut être possible au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton dit mayango? Ce qui est lo, to lobby, bango mi bale babala te pour incompatibilité ezali.
Mais mukolo fos kazwa ki kaka nouvelle. Apika ki crise attention. Wana mubali. Bongo mwasi. Ekosalela ye ndenge nini. Aidez-nous. Nous avons besoin. Il y a une solution. Aidez couple oyo. Aidez couple oyo. Les sages, Papa Osé. Les sages, oncle Florent. Bon, aidez couple oyo. Papa Emma, Moubali ya maman Lutonadio. Bon, aidez couple oyo. Vendredi, jeudi mois Sakoya, samedi bénédiction nuptiale, Eko Salama. Toko Suka, wapi. Soki boko kolanda biso lelo, bobenga biso. Na 09 98 74 29 07. Okozwanga moko wabino, Révérend Didier Lompinga, Sango Mokonzi. Tozo zela ba réponse na bino. Nzambe apambo la bino, place bozali. Merci beaucoup. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.